équipe mobimana ya vie observé na bendi bango matoi koto bolinga bocha musapi boko ka mwamote garde bandi na yo omoni mutu musu na bitumba so na bundi te ba peksa o abite tika ya obeta o mwaka ya koli nzoka ya na loko moko boye ya na pouvoir ancestral boye la biso ba genre mo boye ba madesu ba likeba soko ya ba nemo madesu ba lugelo loswa ba ko beto na loso ko kenda na nemo ya tan normal kambo mona ngana ya na oluba suti mais omoka ne waka double ndepe ba ko mo double Zogonan ndeti ya wana bandali wana mutaketu wana ngalinga kolobela makamuna eta ya ko minzo ko bana mugoni 2005 po batwe ba mamandule 2007 maisha pa ke salami bayana veut croire dans la zamba de la forêt abimise ki chiwa tanabe mupanzi na champ ba panzi ki cha bete na champ na maisha pa ke ba image zalia e bele bele mo bandule te ba ya bo oh et qui niveau mon côté na bon et qui a bête bon local a bête bon local mani ko bête bon lelo ta ce que bo so niveau ni bolo na biso pour lelo so to ke na Côte d'Ivoire ya na deux jeunes de 5e génération congolais o a bête parler de Congo bête parler de Kiti et ça deux jeunes nana et ça ya wana mutake to banda ya na riche watanabe deux jeunes o ba bête parler de Congo bête parler de Kiti na Côte d'Ivoire baka bon mi balé Poni 2023 oh c'est cabino bozala na musée ningo bokabela bilamba bopese bo repesa ero fula maboy bo fula eteta musée ningo ne pas faire rigola marambeke oh musée ningo eteke babote biso musée ningo azamona musala na biso fongola riche watana be porte siko telima basenga ka wata ayema na dynastique biso ba spiritus to boyaka siko wata tanga moni ndeko na linga beta stade martyr batu ba kolobelela bazati amoni ke ameke batu ba kolobelela nga bazati batu ba kolobela mona mai nanga ya ndeko nanga bazati atali boke aza pe na sentinelle ne mo ba rambanga atebete na pesa bango musique ndinga sela bango promotion on peut musique ndinga baye asali promotion musique ndinga nenga ya bwe passeport na ezala kuna maka x ne wata sommela esa kuna na palette batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine à Bossali Binote à Tchelibinope promotion congolais à Pamba maison divine Balingambo Kaboete vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça Congolis solo chaud. Tu repèses ça chaud. Mais tu l'as là, un grand merci à toi. Jassi Louonda, monsieur l'assistant, je te salue. Na pesi mbote masalangai. Na pesi mbote na Berlin vngamete. Pourquoi pas na yampaka Miss Koulibaly azana biso amade sobana. Je vous salue tous et puis na babonné na biso nyoso. Oh non à s'abonner à s'abonner. Tu as un challenge à 20K. So to komi na 20K bo mona makambu tout est changer to sala na ba manière obino boling to sala c'est comme ça ne to travailler car un grand merci surtout na général manager Clovis Fimpa le coach la PCP na ba mbote belé pourquoi pas la maman Doris Fimpa grand prêtre Mayamoto Mayatumo le seul griffe du moment le seul griffe congolais au photo là tangona loma présentation na ngoza na out a kala mingi te na pesi mbote motema mantimba na kabolio pena ba mbote na ebele na zanga moko na plateau na zana leader popi o to kozwa tango beta na pena masolo héritier watanabe to solo la na par rapport à wata berliv ngamente memanga japa invité na ngai bonjour chef d'état-major bonjour TJ Show bonjour santé ça va santé calme tara mon héritier watana beloko sano salima gimagwa biga toujours pas biso pédicure toujours oui biga chaud to ana poser pesa chaud
te wana erataka te oyebi wa pena toyake te ju shosho ezalaka toujours yo oyebi place wana erataka te tobanda mbamo na sho to tobanda tozala malema mpo tode biso tobotama deya bamilitaire en plus biso toza bafanatique le plus compliqué du monde baspiritas bino mpe boaka compliqué ndenge patron na bino acompliqué mais toza bafanatique le plus compliqué du monde bato atembe biso ndi bakolo défi biso bakolo défi biso ti omoi te lelo tolamusi bagene balalaki tolamusi bango topesi bango sentiment stade de martyr mpo bagene balalaki ya watana baya lamusi bagene balalaki kwa epesi bango sikoyo bilenga bastade de martyr omona bastade komi kobetama héritier watanabe moto apesi bagene bilenga stade de martyr méritier watanabe fali mpo babetaka liboso ya beta stade de martyr eta ya kosala soi-disant présentation ya disque d'or soi-disant présentation ya disque d'or abeta stade de martyr eta ayemba nzembo ni yo na nzembo ayemba wana nzembo ya yemba oza na nzembo so na nzembo ayemba yebisanga kasi donc concert wana tout ayaka alaxi disque d'or apake soi-disant disque d'or azwa ayaka kosala siko présentation nango ayaka kosala yango ayaka kosala présentation ya disque d'or atake riche watanabe loma défi atali boye bajibe mpe na babeta ba stade de martyr bakofi olomide bakoko na biso de la forêt babeta stade de martyr nga mpe mpona kobeta sikoyo yango moni riche watanabe akobeta stade de martyr apesaka biso bonne musique toyoka mpena musique kua omona mpene bachanteur bayemba bapanza bakendako Ah ok, rapidement nde tu as la posé à la show mbala mort Jean-Silo on landela nga marambo et aux ala pera show. Na si concert ya Ferrego la na chapiteau ou la ndagi ba propos oyo Virginie Manganga tenagi abi Ferrego la zora héritier le rôle la Gigola azora le rôle la Lekinae. Et puis ba moni vrai soldat ya wenge wa robundela wenge bino tangi ba spiritas force ni beaucoup pesa na muto azo bundela wenge azo défendre wenge force ni beaucoup pesa wana place wana lo na rolo na Virginie Manganga jeune fille wana en nom de Jésus na pour faire rose héritier le roi Gigola parce que Gigola mo wey yo ko comparer mo wey tena muto wana bo moy pour zo ko mo lo babuzo babo en nom de Jésus na héritier za envie héritier za nan en plus tanga ba ki muto a défendre wenge mais biso to yebit muto ba pesa code ya wenge c'est héritier watanabe mutu bapesa code ya wenge seriche watanabe yo yebi yango na concert ba vers na stade de martyr nga azala na concert wana le seul mwana wenge wa mata na podium wana seriche watanabe ba père ne ba checker loboko batika siko balinga balamusa mutu na bango so na bango fazaki deya aseko na nzoto eriche te ça veut dire eriche au seku c'était oyo mon stade de martyr était plein à craquer non je suis le moni mamandu lelo kongola ko mo mama na sima mabe awo mama na sima mabe parce que moni kongola ko mo zo malala mo ko mso mabe tant to kenda concert to kenda premièrement to kenda to ke yoga musique to kenda tenga ko na futi billet na ke concert na ke mo na plainte to kenda to ke yoga musique tant ba plainte to boya te mona maya beta ki plainte e ba ki na bango belé nini apesa ki public o ba ki na concert apesa ki bango ni Méritier watanabe mona mbule zo beta mais baya na stade martyr ba yo ka toujours nkunga ba yo ka chanter azo yem makambo mishka alobaki à propos héritier bezala makambo héritier osala faire osala te na musique et puis na makambo oyemba nyoso te faire osala héritier osala mais o héritier osala faire osala te yo pas tant que spiritas chef d'état-major ya net makamni na be mone di place so atango ke mwana to ke mishka na raison mambebele richa sala fera ko sala ngote toke na yo kaka e richa longo maison mère 100 album abeta concert na Congo na Romeo Golf $100 plein ba tuti liban faire tanga longo quartier la tabeta concert à $100 tanga longo maison mère bakenda ba ko ça de mariage après akenda quartier la tabeta richa tanga longo maison mère mala mo abeta concert à $100 plein on fera ko sala te to longo na héritier na faire baïma na nostalgie tala ba partie clé à champ héritier muta simbangwa pour soki ba monsieur ekena na yeso dipena mamba bonya mutu eza na kati wana mama na faire ko kangote mama na faire ko kangote so dipena ki mutu o bagage yali mama na ko kangote akokangote mamba bele wata sali ba po ba te bele musulu lelo ba ya ko défendre ba leader na ba ya na ba sentiment ameli mo bori na ye achimo drink na bitena na émission mais oya na émission na matière te siko ba biso boyenga na za spiritas sans vie na za spiritas sans vie
les jours à souka na saka na goga parce que na spirituel sans vie so wata zate na kokumisa mutu te na mona ndole ebele ba lo balwa ba histoire te concert à maison mère ya ngola 2003 ya machuda mandanyi mwana mayi wana mupanzi kicho watanabe mupanzi vena biso jidete na katikati ba ma nostalgie mwana mayi wana zo crasha ko yemba te ebele lo kwana ba yebango te mwana mayi ko yemba te zo crasher kaka na mikro ko yemba te en plus ba yemba nze mwana nostalgie na concert wana na ngola mwana mayi wana ba bambeta ni 10 francs na podium ba jos ba mataka ba laisser là so yitembe Google ya et début sur Google ya beta na Google romona akomo sa neta bokile ngitimo ba bo ba guerre ko bunisa kiche bandikala ana ba ketu mo ya ve quoi ana ba ketu ave ana ketu ave mais wata pata la rage frère na ye po baga ndule bango ba cheke na makambo wana bitumba banzoko hérité watanabe bakotisa ete yozo mona te bango dongolo banzoko nan ndeti ya wana bandali wana mutaketu wana ngalinga kolobela makamuna eta ya ko minzoko bana mugoni 2005 po batwe ba mama ndule eta 2005 maisha pa ke salami bayana veut croire dans la zamba de la forêt abimise kichi watanabe mupanzi na champ ba panzi kicha bete na champ na maisha pa ke ba image zalia ebele beno mama bandule te ba ya bo oh ekicha niveau moko te na bon ekicha bete bongo kala abete bongo kala bani obete bongo lelo te siko bo beso niveau ni bolo na biso pour lelo so to ke na Côte d'Ivoire ya na deux jeunes de 5e génération congolais o abete parler de Congo abete parler de Kiti et ça deux jeunes non et ça ya wana mutaketo banda ya na riche watanabe deux jeunes o abete parler de Congo abete parler de Kiti na Côte d'Ivoire baka bongo mibale na 5e génération baka bongo mibale bino ba concert bino wa ndokumsaka ya ba Côte d'Ivoire baninga ba beta ba Zénith baninga ba beta ba Olympia bino ka ya ba Côte d'Ivoire mais na bibo ya premier album na ngai na kinage beto Olympia yo mona phénomène combattant double sala na kota na sala Olympia na riche watanabe asala balance de to beta combattant asala double et riche watanabe azalo ma défi alors ma défi so batu mususu ba memaka tembe riche watanabe lo wana nenga mabete mutu nyoso na vie atake être humain pour ça muta tembe pour ça muta tembe te so za muta ko kufa pour batu musu musu ba bossa na musu ba elo mbuya ba ngope na mona bele ba kena na wo nchiki lo yenge ba ye ba teke tembe na français ka si défi ya ngwana siko bongo mbuya ba mona ka tembe riche wana loko ya kana nenga mo ka mabe mbuye bango pe riche fonta mo maminene omoni 2023 oh c'est kabino bozala na muzeki ningu bokabela bilamba bopesa bo pesa ero fula maboy bo fula eteta muzeki ningu nde pas faire rigola marambeke non muzeki ningu yateke babote biso muzeki ningu aza mwana musala na biso fongola riche watana be porte siko telima basenga ka wata ayema na dynastique biso ba spirituel sito boyaka siko wata tanga moni ndeko na linga beta stade martyr batu ba kolobelela bazate amoni ke amiki batu ba kolobelela nga bazate batu ba kolobela mona mai nanga ya ndeko nanga bazate atali boke aza pe na sentinelle ne mo ba rambanga atebete na pesa bango muziki ndinga sela bango promotion omepe muziki ndingu baye asali promotion muziki ndingu nenga ya bwe passeport na ezara kuna maka x ne wata sombela esa kuna na palette mais koto déjà pas faire rigola zui soyas so na bosante azula ya sango yemo batune ba kemba ko pese yes na mamunini yemo batune ba galera ko pese yes na mamunini muzeki ndingu nenga bongwa yemo ne mamu azoloba akoloba te pa ebike wana pale na ye yo mo check muzeki ndingu akoloba nerite watanabe te na lobi na yo muzeki ndingu akoloba loko te ebike wana pale na ye wana za papa na ye goga père na ye nde boloba ke bo tinda kiye pona promotion bo rozongisa epe oh mais muzeki ndingu na minicho de azonga ki pale yo mo ne mamu azoloba le jour on a de soli na ye pour abi neti ba trésor congolais na comprendre ba jeune wana de so meli ba biloko na makasa kaiti penki na tiki ma nefu sentiment leki na mission bobo bisobo
Après trésor Congo na bende mato iwata camarade na été tant oleka na tefa ye ba muni na oluba na wata camarade na été wana oluba na na bana général trésor Congo ye sera legi na tefa kaiti mo penki na ye atiki ma nefu amona bla ko mi grand prêtre a le gars bo biso bone ko mo riche watana riche camarade na été et loko bango ba sali et riche ça qui on avant bango na histoire a changé de riche beta ça de liboso na bango après riche beta deuxième stade avec sous deuxième stade à nous avec le deuxième stade il y a babilo mususu guerre ba luka ba koka ngote ba kokate banani wana ba luka badayaka na bango kala na monde musical yebi bandolo bila bango soute badayaka kala na monde musical mo mort ni wana ba boti so lingo mbuye bango mutu mo nendeni mais mort ne tas ko mutaka na kema botaka te abotaka te nzambe yako sunga ozwa zema après 20 ans siko après 20 ans pas que na maternité ba boti morne akomi siko tsa sous trop si on na botaka total siko za sous deuxième zemit azwa deuxième zema bota mamu ya pasi mamba luka ba ko mamu te biso to ba spiritus to ba to idéologie to ba nkale ba kolokini biso ba nkale o mpo ba kolokini pe bele pe to ba histoire na bango bien terre pour boyer baba histoire na bango bien l'idée mo chama ke le tourner yo bota mela wa pour netinga besoin na peta tolo communément on a ba jasi maya force ya Italia ba koneli malongi ba kama mvua honorable ntingi pour le vérité parlement communément on a na seremba siko yo na otala bo mo obeti la leader no tolo we abota mawa o mona ba ya nega ko ya nenga divagation nenga divagation on peut se pela ya mo bina ba se pela ya mo be mo butu na so le misara na ya mais pour nini bino ba spiritas bo ngo reconnaître te que faire aza ya na bino kulutu bo chaki defia ba stade bango ba tondisi bino bo tondisi rite tangolo ba kulutu ba nani na mamani ya koza ya riche na mamani ya riche na mamani ya riche za ponse ya riche da azaki ya gigola ya riche da oza ya riche na mamuni yene riche obuté maman moko déjà Virginie par le bic hérité faire Égole a hérité le roi Gigola le roi Baleki ne mususu jeune fille wana lo esali bon $100 ba kabela ki azaki na problème ba kabela ki $100 so ba kabelo yango epese bilobela wana jeune fille jeune fille wana otanga comme so Virginie wana mama bino te ya koza mama na ngata ya ko bota nkale bo ngana nkale ya ko bota ngata ya ko bota ndeba toro na bongo ya ko bota ngata ngana nkale en plus jeune fille na beno matoi wana nani jeune fille na soit disait so manganga comme on est na maîtriser on bien na beno matoi et ça pour la première fois pour la dernière fois lo baba buzoba na ko mawata so ba kabelo $100 na po so mama kabelo na za po ma kabelo ke so mo ba buzoba te na ko mawata na beno matoi attaque chef état major ba spiritus quoi aussi so bende mato mais na si so to fo bende na mato eza banani batu nso to bendi da Virginie nani so batu na bende na mato na bende nanu équipe mobimba wana ya vina serve na bendi bango mato koto bolinga bo cha musapi boko ka mwamote koto boluka bo cha musapi boko ka mwamote koto bolinga bo cha musapi na mona boyela biso na ba jarmo boyo ba madesu ba likeba soko ya ba nemo madesu ba lukelo loswa ba ko beto na loso ko kende na nemo ya tan normal ba ko beto na nemo na ba loso ba dame ko kende poko to lingo simba wata ankale wata bina ankale to concentrer toujours si chemin de la gloire parce que moniti siko na marché album ya ezate si siko na marché na 5e génération album ezate yo ki dynastie te yo ki formule 7 te qui balle de match qui légende papa chéri dans la 5e génération bon 5e génération formule 7 dynastie ça a marché et ben tu là ouais l'album en autant nga yebiga album eza moko eza détermination ya bina filé abi ya na 6e génération détermination pena ya bina filé full boss na peso ba mote quoi sans oublier mettre chubuna sima bina filé toujours yebiga wa ni mamugena détermination des obeta wana pena nde ko boya ngote zo beta na ropeso pe conseil moro na plateau oyo kombo ya jeune wana zotanga itanga marate na ndenga mabete kombo ya jeune wana
mkolo détermination même nga na tanga rango donc awe tanga marate ça va na yoki omoni ya babilo mususu tant ba tinda bato na na TV ba préparer bango matière parce que omoni nga tant na yaka na yena media na préparer nyonso na préparer ba matière ba archive nyonso erichi watanabe na chona mutu na yena na yaka te ga na ba divagation te fait à dire mon directeur marketing a fait un palais que chef état-major à ça boulot hebige a ça boulot ba spiritus ba vena bango pongi calme na palais ba que chef état-major à ça boulot ba tchalu menga ba za calme ba que chef état-major à ça boulot est-ce que spénal de za bosso ba cheo plateau moko na made so bana hein pensionné na PC mbote bisika zali made so bana ba argument rozal pour eux le ballon ça descend dans mutambanga ya mabe oyebi omoni elo walo na lubana na akokana te parce que omoni ata ba chef ne ba trésor congolo ba akokanga te ngana na matière o bon ba na ngote en plus oyebi nga métier na la vie sur ezani métier na la vie za mbanga copie na ngezani mbanga ça veut dire nga musalo na yebi na vie za mbanga maloba siko nga kolo maloba siko mutu moko longa kolonga ngate eza pasi na ko ise pena na se pété akoka te siko bino ba kulut na bino eza nani po bozo ndima lisuba tuté lobi pe borobo ya ba Jackie borobo ya ba Lacoste borobo ya ba Werenson borobo ya ba Jibin Piano non po bozo ndima ba kulut tuté bobo ke faire za kulut na bino fala za kulut na bino baza ba collègue na biso ba collègue na biso ba mama musique botika o mema ngwa mamba ba kikulutu na mamani en plus elo pour yeba ki respect à respect pour yeba elo ko pour ver na biso wana e azano vraiment t'inquiète toi na yebite soko yeba te vraiment t'inquiète toi yo mona sene salamakia sen nini mwana mutia matina concert allo bano yemba nzembo Bemane Riche Watanabe, wa yesu ketu po ne Riche beto na chant ne Riche imana français, yo zaki no maîtrise français te. Nyoso ketu oboko yemba nzembo wana. We za nzembo. Ni malobege za nzembo na ete. Siko nzembo na ete, nzembo franco yemba giye, nzembo wenga yemba giye. Nzembo o yemba giye wenge sai. Eza yete. Ebi ke maestro Fabregas mtasenga kyango za mwana mukete. Wana maumneli ngolo bilate. Comédie musicale. Voilà ça comédie musicale. Au moins on a dit que ça va théâtre na scène. Il y a la comédie musicale. Il y a maman là de. Mais il y a des scènes qui pas palola, on est à palola bloc. La comédie musicale, il y a pour le cas où tu es né mon bangadia. On mène ba chic choc le ngé zalaka. Ba chic choc le ngé zalaka. Parce que il y a pour tu es né mon ba venga dia. Ande mon ba venga dia ba commandant mototé. Ba comédie musicale. Mon ba commandant mototé. Mais j'ai nous en autant il oh, il y a une comédie musicale, comédie musicale. Mais yo chéri papa vende motema mabe aboya ki, ba biso mutumsum tumtasenga yangoza maestro Fabregas bina yo. Maestro na biso nyoso tia ba ministère nyoso. Maestro na bino. Pour biso doit maître supérieur, bana maison mère. Ba roi de la forêt ba confirmant. Na habité yé comme ngolo ba le roi de la forêt confirmant. Bon, comme on a maître supérieur, le roi de la forêt confirmant, a confirmé en tant que maître supérieur. Pour moi, tout le monde, même si je suis le Congolais, je suis valeur Riche Watanabe. Et il y a un musicien qui est dans la maison, mère a tiré des archives de Riche Watanabe. Il y a des chants, il y a des vocales, il y a des archives de Riche dans la maison. Si vous avez Riche, on peut vous fier, vous avez envie. Mais tu vas savoir quoi quitter ces riches, on va sur niveau riche Watanabe te. Azé riche la musique africaine. Papa we makina atire les charges wana. Atire les bena charges wana aussi ma musique africaine. Yo mona zo tumbu la musique africaine. Lelo moni ngai na omole la tamo obe. Teji show marambo la musique. Ba orchestre belé la gi na ngwe la gi bene fazaki kala. O mona orchestre sali 14 ke na rapoto te. Mais Riche Watanabe marama to mona ngona ba wenge maison mais boke sa boke kota ba studio na poto et Riche Watanabe ya zongisa ba ya ba sa ba studio na poto ba bibino ne bo mona photographe faire rigola auto même orchestre États-Unis o ba pesa bino refi ba salso 10 jours ba yo zonga
bamoni yango normal avant même bato na États-Unis wana Héritier Watanabe même arnaqué na États-Unis même arnaqué na États-Unis Héritier Watanabe même arnaqué na États-Unis en plus temps on va que même au cas aux États-Unis yo mona ko ba musicien ba kangisa eta ba photo rien aucun de douche mettre ça aucun sur la mettre télé million na porte douche pour bi ko kima pour ne ba ya na ba galera pour que ça na ba galera fort tala pena ba no wote be musicien ça espère au musicien mbumba o to nengeni osiko o azalo roi papa na bino nyonso tout we ranson c'est une dernière question to kabwana na bino atangi ba stade a confirmé 3 stades ya JB Piana na faire rigola bino bozala bino pe beaucoup sa stade bo beti stade mais batangi bino te elo ni no koloba na we ranson. Et là, on a un rôle au baguette, mais on a le balan, la joie est en retard à monter. N'a qu'à s'apprendre de eux à bon. Bon, il y a au Ebissinga, et là, on a talité de confirmer, on va. Pour la journée est en retard à monter. Mais le preuve. Si on me met ma preuve, Nathalie, on a monique et ça bon. Ou on est sur le lobby. Ce qu'on serait à bon. Serait à bon to lobani, so pesa bon lobani. Mais au lobby, serait à bon, ça veut dire tellement serait à bon te. Na regarde, on a monté. Moi, on a bimisa ngo boisa, te pas parce que c'est secret. Parce que c'est que moi na bimisa ngo boisa te. Bon non. Mais na bon bino na mutema. So mo na ko mona image wana. Ko we ranson a classé 3. Oh, ko on a besoin de la forêt a classé Bastard de martyr. Ouais, ce qu'on a vendu, ce qu'on a fait, on a mis la copie. On a même une liste de pages Zobimisa. Non, monité que Bino Bozate. Non, on a monité. Non, on a juste un temps. On a classé Bastard. Par rapport à ma plainte, par rapport à tout. Au classant, on n'est ni. Non, on a bien classé stade. On a classé stade. Pour faire on a les ngakota. Pour on a baba nzoko. Na kega na 5e génération. Na classé ka stade moko Héritier. Pour que na concert que yo musique. On est ça la plein ko le ka stade nyos. Na lobi no te mamba plein na loba na tokenda to que yo musique. Pourtant que na concert to que na to que yo musique. Pour Héritier ti abeta stade de martyr de Philippe Sozaki lo moko. Ezali ke ba public ba spirites ba no ba mo bonne musique ba no lo ba na Héritier Watanabe yemba yemba. Ozalaka les jours on a stade de monnaie ba image. Si tu vas aller là-bas, Wata, l'équipe on a envoyé parce que Wata c'est les meilleurs malgré Mboula, c'est les meilleurs na Ayembaki. Tu zonge parler na ba ça Mboula mais ozongi parler moza les autres dit que na auto yoga musique. Na auto yoga musique. To même marandule de ne bonga bo même ngondule plein et na bien na ndule. Mais sauf pour na plein au ko féliciter faire rigole na fali pour ba l'équipe non. Non, na biboya. Bango ba plein la bango tongo lo banandimo ba plein la bango wana asaki plein ayako sala soit disant présentation disque d'or oya sali plein na yo sala 40 jours à matanga siko na festival mo makamuni bon na musique nde ba beta ki wana na musique na beti musique ko leka batutu o Héritier boye bango te Héritier na musique Héritier o Héritier bon na plein na sali plein ko leka batutu na makamba plein na banini na maramba plein wana bango mibale ba ponana na sali plein pour on a ko yosela ba mibale ba promotion te ba luka ba misa ba yosela ba promotion ngani na vandi bo na beti blouson na 5000 euros na yabu na olobla mamba buzoba na olobla mamba buzoba na olobla mamba buzoba na ngana ine na défendre Héritier Watanabe na défendre na Selema commune honorable ntingi pour le vérité à parler commune Jessie Maïs force à ita ba galo et tout na bossa na binote quoi pour na gali bina to na dé petit na ngana ta mushetu ato père de moi sine chéri fine na zemi me condoléances petit na ngana nzambe ne mutapesa ine mutazwa makasi ka quoi na bi pina ki ba mushetu men na minute cho bango tout bana ma ya misu quoi ba olela pena quoi teji show maambo ya rapasi na beti ba biloko na ngabwe na yebwe na yolobela ba batu mo boy teji show oh chef état major ya ba spiritas après idéologie ne vanna bankale ba ça bankale ba vanna na komi na si to komukuma na biso na suka une dernière question ça oyebi kaba comment on est sonné ma be kaba na ba maîtrise na ngota oyebi ete babi bo abandeko azoteka ba rein te
po otala bato ngo jeune boga bo melaka ni bo melaka ni diamba ako ya teka bare bi kaba ndeko na te nga ba biloko wana tala nga famille wana ba bato ba responsable na ba se na lo ba jolu comme moi na Genève soko talingo talie au moni bla ki bilongi balani moi na Genève mo konza ba maman na Suisse jolu comme soko yo changa soko na kaba au moins de comme on est sonné non na nema ba jari quoi. Ok, on est arrivé à la fin de notre entretien avec leader Popi, chef d'état-major. To comme na souka bandeko ba ebele photos zo bango moro tana auto zala na ngo yangwana rapidement ba dédicace na et puis ba programme ouais la timi wata mokonzi richo watanabe azana ki kaming te mokonzi richo watanabe azonga mikili azonga mikili parce que album e comme dans 90% mokonzi azonga su mikili parce que si ça mo partie du métical tant azonga bosiko ayela biso na fiche mala moko ya album les jours album Robima. En plus na robot ça na tena minute na bi ba spiritus ba vendre belé na parler parce que na minute mambo ba fan ba spiritus né. Na robot ça tena je liquide depuis Brazza na ngele on a massa na spiritus en vie petit na Nathan Nzo me condoléances makasi ka toujours petit na na bi kenza mene mutape ça quoi. Azui massa na Didier japonais, Carreleur japonais. Sans oublier, moi, ça n'a pas moga italien, ba valise belé. Moutana 40 valises à fort. Japonais, oebi, musée indi, mon niveau n'est pas en Japon. Te niveau qui n'est pas en forme, mais bien en forme. Mamba forme, bien le bobo, ça n'a forme. Au moins, forme n'est pas bon. Et bala na rapena, on a beauté. Et bala na rapena taille. Si vous musée qui n'est pas en taille, on a nous autres qui n'ont pas système à taille, kadogo. Et c'est un pour musée à zone en vie, pour musée pédadaya. Et c'est un pour musée à zone en vie. Kabila le père a recruté. Et puis quand même, ma désobana na maramba bilamba. Te maman na ibete na mamba forme. Maman forme na ibete na mamba forme na baba papa wemba. Ma te mabato boa ki ba na l'équipe na mamba forme. Non, ndeti moga italien, moi ça na vata mouche tout tata. Azana 40 valises en forme. Yesu pire le qui a Toussaint. Gampote Toussaint na kacha France. Ye nzamba disquaret. Nzamba disquaret. Siko yo mutu abongo siko yo kompa mutu mobo mo yeba ndino bo kana bokana Congo central bakana ba ndundu. Po mamba forme senga pepoza na bandeko na poto yo tinga blouson so na zanga mutu na poto na zongo. Rapidement ba dédicace. Deji chaud. Et là on est na bimi na ngo na ye na on émission be po mo na ngo grâce à esa bénédiction. Esa bénédiction et loko ne na ye na ngo esa bénédiction. Ça vient bénédiction na bossa na te bana selema mobimba selema mabele mame kwa kuna bila kotoba kumna mutolo na bossa te vena nga mazembe pelisa moto kwa muta longoli pena chômage na kata selema apesi ba petit ba boulot atongi ba hôtel asali ba terrasse apesi ba petit ba boulot mazembe pelisa moto na bossa na hôtel sans oublier son na bossa nyo c'est que né à Marmelali. Si on a besoin de m'embouler, j'ai fait qui a là na moto na nzambe quand tu joues au sport, il y a dans mingi na quand tu pèles, ba benga bomba ma passe quoi. Ba on est simbi jeunesse à bumbu, ba coach au penani ba cadre ba petit na bumbu c'est le mot petit na ngajenu, zabana zepekeno, ndeka maela enfant béni, moi no penana petit loboko quoi enfant béni, na obosa na te jenu zabana, ingénieur site Sylvain Massa na ngazora ba 10 niveau. Pour on a ba massa ba ingénieur pour nga pe na vanda ba de l'école na ba massa pe no sati ba cadre ba ali na ba massa na nga pe na ba vanda pe na ba cadre je suis gentle pour so na bossa nyo o pe na ko faire wa ngilisa nga toujours pour na akola na age teji so ko yoki age na ngo ganga na age ni na ko mi da mbia kai na zo kola na age mene longi na bi mara mwana muki na akola nenga kati so ko faire wa simba nga je suis gentle papa priana sans oublier na ko bossa te so na bossa nyo seki mabe madame yene muta simba nga madame pe na mère palais merveille moi quoi mutema leader Popi mère pe so ba mote na palais ko to la nanga quoi yo yebi toujours mère. On est arrivé à la fin. Tout moi, ma moto na pesio bambote belé. Merci na caméraman na biso lelo ou a filmé mission na pesio bambote. Na tanga komote masalanga de longues jambes bambote na yangwana. Pourquoi pas Kati Fola? Hein? Tout le monde a ni mikolo roya na numéro na biso msuya sika.